Bonjour et bonjour, Nabilo Batubozuli Bakou, Yakolanda Biso, Namokolo Malelona, Ezui. Zali Bongo Branche, Moko Tucha la chaîne de Libération, OCR du Congo, et pas Oto Akaba Congo Mani, et pas Oto Pansaka, tout ça Saka, et pas Oto Bela Kamota, Papa Lemoloto, Ekita, Eziki Sala Nyonso ya Malokaye Kolo Congo, et pas Oto Analysaka ensemble, et pas Oto Mobilisaka, tout sensibilisaka, tout conscientisaka, tout ça, éveil patriotique, et pas Oto Lomolaka Congolais la Bolema, et pas Oto Tchaka Litono Nanzete, Poete, Tobenga Malamu, et pas Oto Salaka Mosala ya Jean-Baptiste, et pas Oto Akabon Basinzele, comme Betaka Mbela, Koloba ete Tango Zali Mabeto, Télémébiso Banso, Tobunda, et Tumba Bonsomi Wabiso, et pas Oto Téléma ferme fidèle au Kolabakou qui a pour la cause de la la République démocratique du Congo, et pas Oto Mokundolaka, Maloba encore qu'on a besoin de laboraire, Maloba la besoin béché, fouillé, ne laisser ni place que la mer repasse, Ezui, popo, Ezui, la montagne religieuse, Ezui comme la bongo, équipe pour la Tena États-Unis d'Amérique, Manananga, Nakunya de l'Angleterre États-Unis d'Amérique, Yanga Mokonzina, Angleterre, et pourquoi pas les grands professeurs, Achille Mave, Namononga Mireille Mave, mon mère de Brino, na Autriche, ba maman missionnaire, na plus fondé, na Bokanita Babe, il faut que moto. Maman na Jolie na Suisse, maman Adolo na Suisse, maman Samuel Mabolongo toujours qui la main kane contre Dieu d'état l'otake Tumbabo qui le lokondo Pekato na Allemagne, pourquoi pas maman la Chadienne, maman sociale, maman Balabitike na Aken Big Daniel Ngenda, Charlie Chobo, maman Jovi, maman Mapasa, Binonyo soba maman ya Moto Mojali, assalamu alaikum na maman Adja Awape ba musulman nga nyonso, Nzambe apambola bino. Lelo vraiment toko sensibiliser toko mobiliser na maso oyo makoleka la République démocratique du Congo. Kasi bato bayiki babetaki ntembe balobio kabuya mosakoli bato la bakoleka bazali ba Nigeria kabuya zongse na bango mongoloto ya vidéo. Des collectifs de femmes du Kasaï. Nous, collectif des femmes du Kasaï, réunis à l'espace Voule ce mercredi 15 novembre 2023, sommes indignés des violences et des tueries subies par nos frères et sœurs résidant dans la province de Olomami, précisément à Malembankoulou. C'est inadmissible à ce jour dans un pays dit démocratique qui ait ce genre de barbarie pendant que notre pays est agressé par le Rwanda. Quel péché a commis le Kasaï pour mériter ces actes ignobles? Nous condamnons avec la dernière énergie ce genre de violence, des tueries généralisées sur le peuple kassaïen habitant à Malembankoulou pendant cette période électorale où nous prêchons la paix, l'unité et la cohabitation pacifique. La Constitution de la RDC, à son article 30, stipule que toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit de circuler librement, de fixer sa résidence, de le quitter et de revenir dans les conditions fixées par la loi. Aucun Congolais ne peut être expulsé du territoire de la République, ni être contraint à l'exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle. Ces actes de barbarie ne peuvent pas rester impunis. C'est ainsi que nous recommandons aux autorités politico-administratives de protéger la communauté kassaïenne vivant à Malembankoulou et ceux vivant dans l'espace Grand Katanga, à la justice de saisir du dossier afin de rétablir les responsabilités et mettre hors d'état de nuire les auteurs. Au nom de toutes les femmes du Kasaï, nous présentons nos condoléances les plus attristées aux familles éprouvées. Fête à Chikapa le 15 novembre 2023. Bande kona ngai tulingaka Congo biso baso tulingaka Congo soki toli koloba bo tulingaka to sombitine makanisi biso banso sika moko po ete to yeba ko défendre o ezali patrimoine na biso Congo ezali ayo ezali ngai Congo to kobukela ngolo kutate kasi balokinde balingi te biso toloba bosolo bolandi wana memo ya ba mama ya Kasai ba Kasayen bangola ba telemi ba sepelite na makambo wuti ko sala mela bango bolandi bango na bokebi ba ko bengala bango na ekolo wa bango moko ba ko bengala bango na mboka na bango moko boni
makambo makoleka to boy makambo ya kobomana to boy makambo ya konyokoma to boy makambo biso na biso to koma lisusu lokola baloki liso epai biso banso sengeli to sangala pour la République démocratique du Congo lelo makambo ko sala mabako linga ko distraire biso makambo ba politique onde ba ko botela biso poete ba lingate moto nyonso azwa mbako ya kubundele kolo waye tant auto combien ça les souta ya biso to bomana te komita biso so to tele mapoto se soulever pamba te mboka la biso ya mboka ya balkanisation na bandi la Dauphine 50 CCL la loba tunaki papa oya bandai ko loba makambo wana zali moko azaki na Mobutu ayebisi biloke yepa zaki na conflit makasi na Mobutu kasi bomoni ete Mobutu atikalaki ko yebisa testament ya makambo oyo bakosala matina ya liwana ye na banzi ba oyo bayebi malamu opération 80 ans Mobutu ayaki koyeba azwi mpe makasi ya kolinga kosala Zaire na ye na lolenge na ye ezali esiko abanda etumba bomona mwana mobali oyo Mobutu atelema liboso ya mindele kobeta mesa koboya makambo nyonso ya mabe oyo mindele babanda ye kosalela ye mindele bamoni ete kozala na ngangi lokola Mobutu ekosimba te nde bamemi ye malembe tina kokende komoma ye mboka wa biso Kongo eyali mboko mindele bazali kolinga yango mindele balingi bakomisa yango lokola ya bango ndetala testament ya Mobutu asengaki mpe na papa na lobila ye oloba yango na mikolo sima kasi lelo te po bakoya koboma yo na banzi mikolo mileki baike alobaki na ye na sima ya 20 ans na sima ya liwala ngai pe papa moni ete mikolo mileki miike nga pe na koyi kokufala tikala kufala sekele oyo te na panza yango na pesa bakongomani testament oyo esengeli ete bango nyonso bayoka na banzi ete bino nyonso boyebi ete testament ezwaka valeur soki mokolo na yango akufi Mobutu asili kokufa biso nyonso esengeli tozwa testament wana tosimba yango topesa yango makasi po ete ezali maloba oyo tata na biso atikeli biso yali maloba oyo tata na biso atikeli biso ete tobunde tumbala baloki oyo bamindele balingi biso te pe ya solonga na monaki yango lobi pe nali komona valeur ya nzambe le tumboto ali kobunda tango nyonso soki biso tosali émission oyo ezali kokota malgré bandeko biso bali kobundisa biso kasi YouTube ya chaîne ya mindele bali kokamba yango na biso bali koboya yango pe kofaser yango dans les médias pour ali bali kosala bongo c'est que balingi te maloba ya révolution balingi te maloba ya koéveiller conscience ya peuple congolais ndenge bolobaka lokota ya français balingi te to pointer bango du doigt balingi te to talisala bango ke bino nde bali baloki ya République démocratique du Congo bino nde boko linga indépendance te bino nde boko kotsa division la kati la biso bino nde boko linga bokabo pamba te tikino lelo mokambami moko te akambi biso na bolingo penza ya Congo pamba te bazali kopesa ye malako wuto tango bakokomisa mokonzi ata kolelo na kulo so ekosalama soki ya soloma pona miango bakosalama bandeko na ngai bondimete kosalama na tango nini po ete makambo mako bima sikoyo affaire 800 millions yoka ba monto etanga makala République démocratique du Congo mibatola bana lotelekite bali na ndela ya malonga te bali na bofutami te grève likolo ya grève ba fonctionnaire bazoka misolo te makambo ya lipasi to koma biso tube ba mpaka donc to koyeba lolenge te oyo biso to koyeba la République démocratique du Congo ba uti lisusu kozwa misolo bele lokola 800 millions de dollars oyo to yebite ezali kokende wapi oyo to yebite ezali kobima wapi oyo to yebite bato misusu ba kolela pe bato misusu ba kosepela bandeko na ngai bato balingi biso te na zongisa bino video oyo kabu ya zongisa yango bonto cha ya tata wana bonto sisa na biso là ndeko tumula yo fe beaucoup fona bino na beni biso to komela mettre ba ina lobby mettre ba ina to kay ko ya te ba tumula fe mettre tombola eza lelo kote bato bakufuna beni tombola antuka na tombola te taliban abominga nazongiseli bino video oyo bolandi moto akoloba biso tomela bango na beni bakufa alobaki yango te na nsima ya milamba mpe bino moko bolobaka ete moto alobi likambo na nsima ya milamba ça veut dire moto nakanda likambo wana ça veut dire bato oyo balingi biso te ça veut dire na boyei na bango balingi Congo te po bayebisaki bango lokola bino boyei bozwi mpifo oyo bozwi kibokonzi oyo ezali ete po bopesa biso maboko tozwa ekolo wa bino ezali ete bopesa biso maboko to balkanize ndenge bolobaka lokota ya lifalase tikino lelo bakongomani bali baumbu tikino lelo bakongomani bali esclave ndenge bolobaka lokota ya lifalase na 21e siècle biso na minerai na biso toyebi kosalela yango te na minerai na biso moko tokoteka te mabele na biso moko toli bakolo lango te
ndekolanga ndako no bako kombelo na moto mosusu biloko biko bimana ndako no moko mokolo ndako yebite boni toliaka bobele ba miette lelo ndenge na koloba boye ekondongwa misala mialité ba impayement sur ba impayement grève ezali be bana na moto tina se de bato ba kolia mbongo ele ba bemba gombo ba Vital Kamerhe bato ba yebani wana Bogise Kabuya ba biro na bango bato ba yebani mais bato penza o ya solo la ndia ta la se wana maloba o Peter Chani alobi na koluka yango pe na malamu yango pona leka ko pesa bino yani toli moko esengeli ba kongole ba yaka to ali na kati meto ko pesa pe malako to ali na kati kasi to ko tali sabino bo solo pona ni bilo bo kontimate pona ni bo ko bo mabiso bo s'abonner massivement na chaîne la Libération bo liker be miso bo partager bo tcha ba commentaire ba j'aime bande ko langa ibotika ko bundisa biso pamba te sengeli bino boyo kabiso peto sala mosala moko ya kopelisa moto o ya soulèvement to ali ne loko mososo to ko bikisa biso lelo lobi jife so ki ali article 64 te bakana biso baluka ko boma biso kasi soki to tamboli la mosolo nzamba ko zala sima la biso boni ekolo ya biso moko to ko bika malamu te bino boni na mikili ya bapaya tango bayambi bino na bamboka bango bapesi bino misala bafutaka bino te boliaka te l'hôpital moani te bomelaka mai ya malonga te boni awa sikone ekolo na biso moko soki pa bapaya bakolengele pe bapaya oyo baye na bamboka na bango bongo boni biso ekolo ya biso moko tozala lokola bato toli baumbu grève bandi be banda likolo ti na se grève bandi be banda likolo ti kino na se lokola pe bakosala maponami na bango ya lokuta misolo miso bikomi bobele ya bango lelo oyo bandeko la biso bandande bakoma barwande lelo bandeko la biso boni botolala kilobi na ntongo lobo kuna ko mopaya makambo oyo Robert ayaka kosala biso ya ko diviser biso ya ko kabola biso to komi na 26 provinces papa kendaki Zamba akomi mutu ya mboka wana mama kendaki Bilanga akomi mutu ya mboka wana bana batikali ya mboka mususu peto revendicateur to ndima yango zaki profitable pour la bango zaki pour la biso te to betambela ya likambo yo petit kino lelo ya vandika ka la décentralisation na yo wana lombaka te mission ni Robert Roya nango oyo bakoka kolongola ete la décentralisation yango ya ye eloko nini oyo ba Rwanda ba yako sana mboko la biso to boya ka bapaya te mais mopaya zalaka mopaya te mopaya ezala ba fonction musula ba poto un étranger ko sala yango te peu importe ba pesa nationalité na landaka mutu oyo asalaka ba masano ba film oyo commando balobi lokola komi gouverneur et ceux qui bobele wana ko postuler la candidature à président de la République to la ministère mususu ba pesa ebe force la comme gouverneur pour la nini akomaka ya bango akoma conseil la bango mais balobi lokola zali ya biso ta ko comme président de la République bande ko na ngai pour la nini na ekolo la biso il faut mutu nyoso simé ba fonction na biso nyoso ata oyo ezali ya lokoko ke biso bana mboka biso moko to solola poto luka ndenge moko akosala il faut ka moto mopaya zala liboso la biso il faut ka ya telema akamba biso bombo ya moya tabino moko to ko bundele kolote to lingaka Kongo to lingaka Kongo te tozali penza bapaya nekolo ya biso moko to toli bato ya mitema mabe maema so mako sala na Kongo boyoka ka bolingaka Kongo to akabandoka ye ekolo ya biso moko to pe to tika pe bapaya bava na bango po lelo to kolela bobele ba Rwandais ba ko boma biso ba M23 ba Burundais ba Ugandais e bongo biso mo ba Kongo la para responsabilité la biso loko ni to ko sala na basango nyeso to ko pesa bino lelo na base to ko sala mokuse pamba te ba ko kelo ko bimisa nzoto ya ndeko la biso welo tika ite mwana mboka bakunda epena la kimia nzambe aye bapela ko tia kimia po ete wela zalaki mobundeli bato bayike bakozala te po ete kana bato bayike balobi pe bami bangisa moye pe baya kolela welo ezali te kabo ya l'homme pour ça tela biso video batela yi poison Mobutu aboya balkanisation Laurent Désiré Kabila aboya balkanisation Mwana oyo Joseph Kabila abanga balkanisation oyo aye kote kamboka andimi balkanisation cela veut dire na lingala bazwa une partie ya est sud Kivu nord Kivu et comme na pays babengi Rwanda donc mundande azalaka na Beni azalaka na Butembo avani na Kinshasa avani na Poto boye bisaye ke désormais komi Rwanda oh yaza bantu
Olo bana komi Rwandais. Chilombo, je te maudis. Je maudis ton esprit, Chilombo. Je maudis ton âme. Je maudis ton corps. Banda Lelo n'a déclaré en tant que prophète. Au bandi kobe la maladie. Yandeke. Denise, Nyakero, Chilombo. Je maudis ton esprit, ton âme et ton corps. Banda Lelo n'a datoli yango. Au bandi kobe la maladie. Yandeke. Mukolo kokosana. Liboma Denise. Osangana na mobali mususu ndengo mesana. Ekosima te okwe malade ndeke ba kutio bakangio ba photo. Bakangio ba lekisio na video. Chilombo net yo comme ko sakana na Congo. Oko sakana na mémoire Etienne Tshisekedi. Ko sakana na mémoire. Ya grand patriote. Papa Etienne Tshisekedi. Yo ko tikala ko zala na kimiate. Malade ndeke ezuyo bandalelo. Ya yo Denise malade ndeke ezuyo. Continuez les kobo. Au Chilombo vandi atala kayoba na ko sueli conjugal na baba na baba makangu na yo wana Denise continue ko komelo mabe. Naza toujours na ba vidéo. Na banze bande ko langai boko yoka vidéo ya papa oyo. Soki pena makambo to lobakeza ka ya solo. Pona nini teto za na mitema ya bomoto. Pona nini teto bundele ko lo biso komo. Mapona ni makozala te. Politique ya Congo ya ni malamu te. Système ya ba Congolais ata lelo balongoli Félix Tshilombo la kitia bokonzi moto loso bakotia soki biso to bondite moto wana akosunga Congo te pona ni mindele bakoza sima na ye nazali ko yebisa bilo bo solo ndenge to ale awo Félix alongo la kitia bokonzi bacha Denis Mukwege ndenge bilo bolobi Denis Mukwege ko yede Congo te pona ni Denis Mukwege akuti système o elongwe te Denis Mukwege ko servir Congo te. Akoye ko fungola mwa moke, asali bilo social po bamboye bino, mais côté musu c'est chèque koza. Lobi na tongo Denis Mukwege ko pundana, akobi mandoki. Soki toche Martin Fayulu Madidi, président de la République le quoi to linga ga mingi. Lobi na tongo ka biso to kanga ya koza ndoki. Akoye ko tshela biso banzela. Akoye ko futa biso misolo. Kasi bakokanga ele seka mususu. Bakolinga te industrialiser Congo. Bakolinga te sa la Congo la lolengo yemo ka kolinga rendre Congo la ye. Pona nini tozali na kati ya système impérialiste bakanga biso bakoba biso bakaboli ekolo wa biso sika poto ndima ete lobi mokonzi ya Congo akonza Congo na lolenge ya bakongolais esengeli ngai na yo to bunda tolongwa tozwa indépendance tolongwa na indépendance précoce indépendance otikilo lelo tozakala mikanda lango te indépendance oyo bakomela biso mikanda ya lokuta to bunde tumba ya solo pe to valoriser ba patriarche la biso oyo babundaki tumba ya solo bande ko na ngai Congo ezali ya ngai ezali ya yo tozali komonyoko soki totiki boy na ndenge bazo dribbler maponami poto ke na transition biso batu to kokufa bitumba ya banzoko matiti nde yoka papasi tango moto alobaki bongo amonaki yete bakolo soki bakobunda bana nde bato bazaka victime bakambia ye kolo Congo tango bango bakowola bokonzi bwa bango peuple nde akosouffrir ali na salaire te grève sur grève boke na ba morgue boke le kotala boke na bopito boke le kotala soko na muta malade po ba soigner il faut comme ko futa kanyaka Pola ni minganga bazalite. Il faut babenga minganga ya kubenga. Mutu akufi na pasi lipaso. Pona nini? Minganga o babenga kibaye kasi o ya beta anesthésie o babenga na comme anesthésiste. Alobinga na koyate la sala grève. Il faut bofutanga $250. Natango wala mbongo ya nite. Ba bondele balobi yakata $50 et monani alobinga na koyate. Bon, soka anesthésiste azate. Wanya li musana ya yekoli. Moto akufi. Ebembe eza na morgue lelo. Pona nini? Anesthésiste alobi na koyate. Il faut 250. Limbota bakomi ko bondela papa ya katela 50 alobi na koyate. Minganga o bazwaki mbongo telemi po basala musala loko anesthésiste azate. Mpasi moto akufi na lipaso ndenge tokolo baboye libote ezolela ba perdre moto pona nini bazanga ki 250 ya kopesa anesthésie saya siko boyebisa nga mboka nini wana
oyo bato bazangi ata déontologie serment na bango bapretaka wana ke il faut soigner tala ndenge Congo eza korendre bato basala te lolenge oyo bango bayekolaki Congo elingi komema mutu tout au-delà mabe ya Congo ezali awa me na bamboka mosusu munganga ntango oyoki babenga moto maladi akokima mbangu mpo ya yekoli nde mosala wana kasi ya biso ezali pesa mbongo liboso bafarma posho bangai babomaka mapala nzembo ne kitoko ayimbaki kisi okobima pharmacie etekaka lisusu te ngai naza nango kuna batekaka cher yozwa boye kope ekoma partout na mboka nini wana tokobika malamu te bitelo ya bana sikoba examen bakobengisa bana na baklase baboti bazala mbongo te kolia koloba kutu te dollar lokola ekokende moto nyonso akochange yango na to na ye ya 55 bazali ya 56 bazali ya 57 bazali sikoyo soki okoti mpe na zando moto nyonso akoteka eloko na lolengela ye donc babiro nyonso babiloko nyonso efonctionnaka te bafaire économique babiloko evérifiaka biloko ya kopola ye ya koboma ye ya bankisi ye bani nyonso ezali bobele potopoto na kati ya république démocratique du Congo lobikolo ozali wapi sikoyo nani andima pasi soki lelo tolobi totambola baeklesia tokoluka tango moko na kabuya tokozwa kaka makolo oyo kokotisa biso na baeklesia mama Celestine na France na papa na ngai Mikael tokokuta ndenge bato bakotya fire fe kozwa esika te mpo jabulu ezali bobele yo moko yo kotala jabulu kuna me jabulu yali yo ntango okobetela Félix Bamoko oza jabulu ntango yo kilo lelo oza bosima ya bayi politike oza jabulu ntango yo lelo koluka kokile kolia mpanga ya bandoki oza jabulu ya yo moko siko ntango okelaka na eklesa fe wana obetaka epai ya nani fe wana okotala ya nani ntango yo olingi kotelema te peuple congolais ntango seya kobeta mbela yo kofinga yo kokana ye ato otondi lelo la eklesa Congo ekozwa bomoi te lobiko la Congo nzambe akoyoka yango te po atindi chaîne na libération elobela bino bosolo éveille conscience na bino boni na sabuni ya konika elamba yali te sabuni ya konika elamba ebali bobele na 1000 francs kolia ya moto soka kolia ata kobika malamu ndenge nini moto soka komela mai malonga ata kobika nyonso la kongola komikaka nzambe nda ayebi nzambo ayebi oyo wapi nzambe ayebi oyo wapi nzambo akoma conquête d'Israël nzambo apesa kama kasi na Joshua bunde tumba pa konta bana Israël na terre promise ebongo bino moko bozo ko katela mobeko li konzi siko bango babali ko tshela biso mobeko 360 yango leswi pema na yango siko article 64 ya soulèvement to ko sala yango mokolo nini biso ba kongo bani to telemena soki awa soki to linga ke kolo biso soki to ali ko milingana tango yangoyo to bundi sabato oyo baningi mboka na biso te soki to bundi etumba baninga musuba ko tshela biso maboko tozela kate bembele ya kobela bango obela ka nani tango yo moko moninga na wako bela oyo kolinga te ozoluka nani aya kokatela oli kambo yo moko zomona na miso ozoluka nani aya kosimbisa yo mbeli asimbisa yo mopanga asimbisa yo lokoni asimbisa yo kanya po yo chuba mutu akosolo mabe ozobela nani mutu wana koti na porote ne ozobela voisin ko ya ndenge ni soki yo moko bundi te ndeko na ngai yambo baya kosalisa yo moko telema Moselle aura désiré Kabila lobaki on libère pas un peuple se libère to simba bebundeli to kosela nzambe makambute lobita mutoko koma katanga lokwa peau rouge po ete bango basi bazingi biso basi bakoti basi ba diviser pe bakambia ye ekolo Congo bakosala eloko te po bayebi ke soki tomeki bakoboma biso eloko bango babangi kombo liwa me ngai na to banga liwa te po to kufakala bango balila bole ya malamu maya kosukola malamu mikila poto bako kiletango nyoso bana bango bako kiletango nyoso bana bango bazana misolo kasengai na yo to kufa to telema ebeme banga ka kopolote na awandela sukisi pe asona muelo oyo bazokele kokunda lelo na banze kabuya kozola biso bilili to kotala nzamba pambola belo merci na kabuya longue puissant échange par l'équipe qui gagne merci na gloire ngoma misape électrique et prompte rétablissement la pape J directeur recherche stratégique et sans mo konzi paré avec miso babeso
pour un tangola non bon dia botar de bono et monsieur comme la bino maman d'angola la mokita ina Florence ya matondo mido biso baso to monde la Congo bande ko la ngai bisika biso ezwa le biso le number 1 ya océan de la presse jusqu'à am pe bande ko nyuso boko benga biso bipai na bipai Achille Ntela na France pourquoi pas bande ko ngana Hollande la mboka ya giwanza molongani ya Sylvie Mwamba biso soto telema merci encore une fois l'assistance ya grande sœur nanga propre on a lié na ngai Marie-Jeanne Bouteji Bolengo qui était bénisse la République démocratique du Congo. Bye.